Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Et voilà, je vous aime, je vous adore, je vous amour. On m'appelle Bibiche Mbombo Plasma. La tontine internationale. Partout au Landangai, na YouTube, na Facebook, I don't know, ouais, na TikTok, en tout cas, na Lingibina trop, je vous aime, je vous adore, je vous amour. Big Zuzubi, à vous, émission, oh, tu mettras toujours ma solo, ma histoire vraie, oh, et salamara, na mokil na biso. Aux en a posé ta histoire d'ailleurs, numéro ezana, au tindika audio, 3 minutes, na WhatsApp, au télévision histoire nayo, au katika na moukoussi, ok? Merci beaucoup. Sur na Facebook, partagez, na YouTube, partagez. Tia like nayo, tika commentaire nayo, gentil. Commentaire gentil. Nabi commentaire au fingate. Commentaire gentil, ok? Li solo ya lelo, eza ya moto, mbisi ya mai moko. Mbisi ya moto moko. Balo babongo, mbisi ya moto moko. Li solo ya lelo, eza kitoko. Li solo ya lelo, eza li solo moko. I don't know. Ma tantine boya. Ma tantine bino boya, bino bolinga ba camarade. Bino bolinga ba camarade, mes amis, mon ami, moi na maman nangai, mon meilleur ami. Celle-là, non, je vais mourir pour elle. Moi na ya maman nanga, moi na ya maman nanga. Donc ma sœur d'une autre mère. Terme mon ba utiliser ma sœur d'une autre mère, boya. Boya, to solo lango, ma sœur d'une autre mère. Mon kilo eza makam. Mon kilo oyo eza na makam. Histoire na biso le leza boni. Ceux qui n'ont s'abonné, partage, abonne-toi. Quand ndenge ezalaka entre les amis, ba camarades, ba vivre ka together, papa. Au moins quand ndenge ezalaka, bo tambola mibale. Moko ka ba sollicitaka ye. Moi ka so okike sika ba lingi ba sepeli na yo. Oh, beaucoup de gens ont été au kabelaka muninga na mbongo. Donc, ba camarade wana mi balé. Donc, on appelle ça par exemple ba kombo na bango hein, na ko tanga kombote parce que ils a interdit a wangana tanga ba kombo ya bato ba pesa ngama solo. Na pesa exemple Merina Sarah. On appelle ça exemple ba leki nanga. Exemple, il y a Merina Saraba, camarade. Si partout Mary akendaka, c'est pelaka na Mary. Partout Mary akendaka, ceux qui bazana Sarah, c'est pelaka na Mary. Si Sarah tali, il faut commencer à monter ma passe. Moi, marambo dans zolo eza marambo salamaka. Mission sur toza zalana ba camarade de Belair tozo kola, toi marambo de fonctionnaire. Bota mwana mutu moko bomoni ka mutu na ye balinga ke kaka ye ka bakabela ke ka mbongo ye ka bato basepelaka na ye so bokuta ba solisa akaye siko entre les camarades Merina Sarah donc Merina zaki sollicité Sarah a remarqué atabi trop c'est trop Sarah akepanganga et Sarah ke epanganga ndenganga yebisiye ote atuni nganga en fait nganga tuni qu'est-ce que tu veux ote na posa ke mamnange fongwama camarade okendaka na ye azala kaka boye na boye ye ka ba sollicita ka ye ngaba bakipanga te et tout siko nani Sarah azaki kitoko par rapport à mère azaki ne kitoko ka normal mais au moins ka étoile ça dit que muto asa vraiment na étoile ba sepelaka na ye o ba sepela na yo po mamboye le zaka kitoko te oko zano pe longi mabe mais on a chance on étoile eza ka mamba beauté te eza mutu muso na beauté mais ba ki paquet do yo mone na beauté boy o mone na beauté boy mais ba latise ce qui voile nini ba latise masque nini we barate akepa nganga be on a na posa na ngenga kwa na posa ke non na zo ba chance ba chance nyonso o ekomela ke ekomela pe ngai
ndenganga yebisi ok il y a pas de problème luka eloko moko ezo appartenir ye azongi et pas mère lika ndenge ezalaka ti bafandi bazosolola ndenge abimate pesanga na tya maquillage azwi eloko ni moko ya maquillage nayebi te soki ezalaki nini moko ya fond de teint azwi amemi yango epai ya nganga ndenge nganga yebisa bike non na eloko oyo ye oyo omemi na eloko oyo tozozwa bachance ne nyonso toopesa yo bazwi bachance nyonso bapesi ye akoma chansard ya kosakana te akoma okende azovoyage akoma business woman ya monene sikoyo Mary place azalaki do akauki nyonso esimba te barelation ezalaki nango makambo nyonso andosala akomi stak akomi kokelela Mary amonaka vie échange sikoyo amoni camarade na peli mais ye kutu ide kutu te eloko moko te nde sikoyo akomoke pa camarade ne soki amoni kabo Mary kokabelo akabelaki neti na filme ye siko mpona ye aomona yango kaka normal soki ake camarade asengi camarade na eloko azangaka te azangaka eloko te donc camarade ne anytime akabelaki kaka soki ana posa eloko ye wana apakati mbango apesa ye très bien sans plaignant akabelaki bambongo apesaki biloko ekoma nango vie normale oza wapi yaka ye akabele mbongo akabele bilamba ye mpe aucune idée mais yesko akomi kovivre kaka soki camarade nakabeli ye donc na nsima camarade akomi lokola kolanda camarade na nsima bato mosusu bakabelaki mbongo te ye soki azwi mbongo soki otepa camarade na ye okomi vivre bongo barelation ebeba barelation kada ezalaki mwa boyfriend boye ebeba nyonso nzambe alalaka te après quelque temps afandi babi ye moko aye koremarke yango bandeko la meilleure délivrance eza moto soki azwi conscience omoi soki eloko te esimba na vie na yo ofandi olobi oza na éveillé olamuki minga mikolo na comprendre te na travailler bien te osali olamuki osali constant na vie noke il y a quelque chose qui ne marche pas omoni à partir ya wana nde soki ozwa délivrance yo ozolandanga peut-être omesaka na situation moko boye ekoza ofanda na ndako moko ya chambre salon napesi exemple mpo na yo ndako ya chambre salon ça suffit et ovivre bien non peut-être nzambe aréserva mpo na yo ndako ya 3 chambres 5 chambres villa immeuble mais tellement oza kaka mpona ose contenter kana situation wana ke ndako ça suffit mpo na nga oza éveillé te mais heure otelema ete ndako mpe na bayango ifo na changer à partir wana heure otelemi nde soki oluka solution oluka délivrance okoluka wei mosusu Mary azwi conscience abi non pourquoi kaka ngai mpona zwa il faut kana bengaka Sarah na na posa boy Sarah a discutaka ta tindaka po yebi ki asele to na moninga ne Mère abi non nde abandi banzela losambo prière mamozo simba te mère njuluki pour vivre il faut ka Sarah ne sikoyo ka nzambe na lalaka te ake na l'église ba yebi c'est vérité ndenge eza boye camarade oyo tambolaka na ye camarade no wana moto ayiba étoile na yo donc mbongo oyo po apafuka asala bashop baboutique babenga na kongo baboutique bashop ya minene ya bilamba cher wana asala baterrasse donc apafuka je te dis donc alingo yoka camarade ne wana na problème te soki azwi ka problème yaka yo oza na copine nanga d'enfance yo oza mwana mama na nga ye mpe mpona omonaka normal camarade alingi bandeko bopartage lisolo oyo erake na église bayebisi ke ndenge eza wana moto asalaka étoile no batengeli na kombo mpo baprofete baza bao baloba makambo ya solo bazali batengeli na kombo moto asalaka boye eza boye na moto ayebi étoile na yo aoka vertige étoile na nga na comprendre te moto ayebi étoile na yo bapesi ye na jour tala kutu jour boye ayaka azwa eloko no ya make-up à partir ya wana nde avoir yo osani
oke funde pas l'état akende la camarade na ye abi wandoki akende la na terrasse pour afongola ba shop ba boutique ba nini akende la na terrasse abadi koloba na ye yo oyibe to nanga oza kamane mabe ya teleka na miso abi ye je crois ça semble on dirait abi obeli mutu parce que maman ça spirituel au katango na l'état a reconnaître makambo wana te alobi pour obeta kaka rabi on dirait obeli mutu no yebe to non na ndengene ce sont des choses spirituelles au katango to comprendre ngote alobi abaluka ke Ndé a continué ka ba prière ndé après quelque temps vie comme qui moi ko fungwa moi mukie tilelo camarade na pe depuis on a bisuiti na été mais il paraît yoka ke business ezaka ndenge bandoza la te akoya koma ka ko déployer bongo et puis moi vie na ekomi moi ko zonga moi mukie histoire na biso ya lelo yango wana bandeko histoire na biso yango wana lisolo on a elibino ya lelo yango wana na na beti histoire moi quelques minutes et puis na check commentaire tantine leki nanga mwasi ya nanga mwasi ndeko nanga camarade nanga master nanga tala camarade ni ozotambola na ye yo kozala omoni mutu moko boye camarade moko boye akitoko po ezalaka ba monsieur ezalaka au moins tellement camarade na alataka bien azo look nice ana taille bien yo omoni ke non a supérieur na yo non yo koza wane loko te wa ilongi mabe tu n'as rien mais tu as l'étoile wana makambo tu as de choses wana makambo babengaka alors yo koza simba moto te wana comprendre te ba fio bazalaka azaka na simba amona camarade kaka est tellement zana ba mbongo peut-être ou bien tellement ça qui toque amona ka leki te maman il faut se contenter de ce que tu as il faut omilinga yomoko il faut être offensi oloba je suis belle na kitoko nga omilingi bandeko moninga na milinga ka ko imaginer okoza dona beja okoza otanga okoza la vaidei okoza omiba indine baza kitoko wana wa mwasi ozotanga mi wa kitoko mama sokoza kitoko ya yo omoninga kanne na zaboye na milinga je m'aime kana mabundi nanga oyo na milinga okoza la outi basi kitoko ya mokilo basa bane ba indien okoza nani film otondo tala ya ba indien oyo babenga banani ya na nini oyo ya tondo tala film oyo ya fio za kitoko makasi komone nani eza tanu na bakombo na basoki ali ya soki nani baza kitoko moko ba indien wana mama okoza oza kitoko kolekanga oza na taille na yo oza na mbongo oza mwasi pembe oza mechola obasanza yo soki nga na monyo na olengo te oza kitoko so nini oza na mbongo oza na nini nyonso na olengo te okoza obandi oza soki ndenge ni na kolenga yo te nga na milingi omene nzamba kelanga boye ayebi pourquoi kelanga misu boye zolo boye munoko boye akelanga taille boye na milingi nde naza ce qui est important j'ai une personne qui m'aime comme ça tel que je suis naza na bato balingi nga nde naza boye na bandeko na famille naza na bato balingi nga ka comme je suis ce qui est important c'est ça okoma complexé pour camarade moko na taille kitoko pour aza elongi kitoko pour aza na mbongo ya tika complexe oh maman nani maman Joël abi il faut aimer ta taille maman soko za munene linga munene no wana sio bino nde ba n'habité sur ba congolaise bozaka complexé bo ke sala ba BBL soki ba nini sud-africaine à cause de munene libumu munene tala sima tala likolo aza complexé te aola te lango kola bien
ata aza libumu ezodiembela aolatela yango robe ekangi ye mpe alati mpe kilote na sengle bino bokamwa me ye aza lese na taille na ye. Ok, on ezalaki juste parenthèse bandeko botika akopesa confiance na n'importe qui. Camarade nyonso o akoyela yo aza moto apesa confiance te. Yo pesa confiance étant que qui oh, excusez-moi, erreur de frappe. Ya ba camarade non monate non camarade abebisi muninga longi, camarade la police muninga la se, camarade abebisi muninga liboma non bon monate. Yango dans la vie hein, il faut qu'on senga nzambe au-delà de tout parce que misto ba nzambe te. Camarade mususu ko pesa confiance mais ye wana mutu mabe. Mutu mususu ko boya ye peut-être ye wana mutu malamu pembe na yo parce que au-delà de tout toza batu toza peka na posa batu pembe na biso. Poso ko lobi ke non ngana lingaka mutu te ngana sola kana mutu te nazaka ngamoko quelque part ozaka na posa mutu moko bo partager bo solola bo seka mais qui zana mutu moko boye oyo ebi ke non une amie toboyi te parce que tokolo bateke non okoza na ba mite zalaka yo moko. Il y a d'autres choses d'autres temps il faut zaka na mutu ezali kamo lingo partager ma copine olobi etali kamo bwena bobwena mutu azaka na posa mutu eza bon mais ce que mutu nini pembeni oza pe entouré te na ba te belé pembeni na yo. OK, alors je vous aime bien lisola lelo eza pour été à leçon ba camarade mingi ba comment ko sala beton na bango et pas ba camarade non bon monate azio okabelombo yango mbongo nyonso eza mbongo kozwa te hein. Mbongo nyonso eza mbongo kozwa te ba pesi yo mbongo yo wana welele bakabelinga ozwi mutu muswa akabelo mbongo boye asombi étoile na yo oyeba te. Oui, eza bato bele basomba ba étoile na bango pour nani pour l'argent akabeli yo mbongo mais asombi pe étoile na yo pona yo moni mbongo OK Dubaï OK Chine au lati au sali au ebité o apesi ça minimum par rapport au yo ya azue pa na. Faut faire attention. Pour terminer non peut exemple mo bo na pesa ngo trop soki na lobela ba sujet bo exemple ngo elinga na mutu ba série ba 2021 na saki na Congo na betaki tour na Congo ya ezaki 2022 na ke na zando na ndosa ba chapeau na zonga na Afrique du Sud na zui mbongo na sombi mai ba mai oka ba ndoteka ba mai wana ya bidon na sombi mai échange na zui na pesi mwana mai na bité zwa na kabelio mwana mai atalinga bo excusez-nga mwana mai mais tonton andoteka mai atalinga abi okabelinga pona nini nabite na kabelo kabite na sali po kabelanga azwi mbongo azongiseli ngabite merci na sengi yote oye na funguli misu na bi aboyi na fandi na bi mais ça na bato mususu ba conscient eza na bato mususu pe ba sens na bango esalaka nakin na bato bateka ba mai wana ba tonton na biso ba tantine na biso bateka ba mai okabele mbongo na ebite mbongo zaki combien en tout cas vraiment na ba soki 5000 francs soki 5000 mais zaki mbongo moye échange quoi ouais 5000 francs ya mobimba entre 5000 et 10 000 mais zaki mbongo mobimba na sombi mai retour pe sanga na zui esprit ebisika kabela aboyi na fandi na otana bi est-ce que bato jaro pe bazali okabeli mbongo mais aboyi ala muto ba sens so bato so bazala kaboyi engeza pe bien mutu muso ko kabeli na loyenge te bato muso so mona anga bakabela anga omona ke nonga na chance bakabela anga oui mais za ko kaba mususu za bien te muto akabeli yo bon ça l'échange apesi mbongo ya zui faites attention babilo na bilo make-up ça là que forme est-ce que mikolo non bilo kwa make-up bakabola yango pesa nga fond de tina cha pesa nga brillant na cha bo cha ngo te zana bilo na make-up eloko no ya make-up muto ako simba ngo te et ça la make-up et ça mafuta ko pakula il y a d'autres choses ça intimita mutu
On peut s'en vraiment pas coller. Té, boya. Faut faire attention. Bilo quoi make-up et ça, bilo quoi. Et c'est long, et ça visage. Bah, quoi il met, bon, qui solo, hein. Bilo mo boki li solo que tanti na biso oyo. Bah, sombi étoile na ye, bah, yiba étoile pour na bilo quoi make-up. Pose la question ça, camarade à CP Nangote. En tout cas, j'espère que Nakomi Nasuka na Lingozabino tenté parce que votre temps est vraiment précieux. Ton abonné sera vraiment précieux par l'angaï. En tout cas, je vous aime bien, je vous amoure, je vous adore. Ton angaï pe osa maramusu et koki. En tout cas, tokoya quand on a toujours ceux qui li solo à Sikezali, tokosa l'effort, toya. En tout cas, ezako te belé mais ton kakande, zamba fait sa biso temps, toya to travailler en go. Together Nabino. Mais quant à moi, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.